Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Triste nouvelle, triste réalité, la famille makambo eza pasi. Makambo eza ya koinda, makambo eza ya somo bandeko na ngai, makambo ezosala pe mutu pasi bandeko na nga, mokili oyo nde likambo. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo lisusu na meme libino mama Jolie Kalunga bandeko na ngai makambo eza ya kobeba. Makambo eza ya pasi, makambo eza ya kolelisa, makambo eza vraiment nango ya koinda. Mais avant tokota na mwa makambo na biso ya lelo vraiment toza na ba sujet mibale o tokolobela sur la vie surtout ya star na biso mama Kalunga. Avant tokota na mwa makambo wana nalingaki nanu na sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga bozwana nu bakiti bovanda makambo bongo ezalaka bien tozwi bakiti na biso tovandi. Botia mwa mai pembeni, botia mwa jus na bino pembeni, mwa sucré ezangaka te. Kote mosusu bozo melaka, kote mosusu bozo landaka pe oyo ya bino ya chaque jour na kombo ya Étoiline Inès TV na système kaka ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga kandenge zotambola bongo toza na sango moko ya mawa bino moko bouti kolanda deja eza na youtubeuse moko chroniqueuse ya munene journaliste surtout ya mboka na biso na kombo ya Flore oyo atika kibiso depuis le lundi na Tongo. Toza pe na sango lisusu ya mawa eza po na pasteur papa Patrick ebele ya batu bayebiye to salela ye ba émission pas possible kandenge zalaka mais malheureusement Dieu a voulu ainsi atika biso moyen petoboya ezalaki te donc za makambo nzambe kaka ndenge ezalaka. Sango na biso mosusu ezake na minito yo mams azosala tour du monde kandenge bozomona donc lelo ake kotoyo lobi kuna donc kabongo azotambola penza na azosala penza balobaka azoyindisa kuna na tour du monde et puis accueil ezanango kitoko surtout na les abakouk o nyonso balela mams surtout bravo na bino bales abakouk façon bozo yamba mams na système moko ya kitoko makasi. De l'autre côté pe et pas ya Bellevie Kandila patron na moi Sinzambe et moi si moko kitoko wapi tout le monde est famille libota kandenge boyebi film ya sika ici au kota temps de la fin deuxième saison partie déjà ya liboso ici et banda nango depuis lobby kandenge bozo mona déjà ezotambola na ba télévision na biso na ba chaîne kandenge zalaka. Alors no senga na bino bo kende kaka kotala botia ba j'aime na bino bo sala ba commentaire na bino mo ba remarque na bino ba suggestion et pourquoi pas ba compliment et sala lisusu kitoko o wapi makasi. Bandeko nanga tozongela makambo ya mama Kalunga. Mama Kalunga aza parmi ba comédienne na biso ya Tongo. Mama Kalunga abanda ba théâtre na ekala eza teke alamuki ka lelo mbala moko akoti makambo ya théâtre te. Abandaki yango penza kala makasi abandaki yango Tongo. Mama Kalunga asepelisa ebele ya bato.
ebele ya batu o babando landa Mama Kalunga depuis bo mwana ti lelo en tout cas a décevra bango te. Ajoaka kitoko, adonaka toujours le meilleur d'elle quand ndenge boyebi. Donc ceux qui aza sur scène ajoaka na ye kitoko. Mama Kalunga il y a pas longtemps asalaki mariage na mobali na ye quand ndenge bozo mona. Mobali na ye oyo aza mobali na ye ya kibomwana. Babanda na mobali na ye na ba pasi nyonso na ba souffrance nyonso balobaka. Soki botala ta ba photo ya kala Mama Kalunga na mobali na ye boko comprendre ona oloba. Kandenge boyebi tobala na kate que non parce que mobali aza na bambongo yango na obala ye pour que nga pe na s'enrichir. Mais tobala na kapona bolingo. Mama Kalunga andima mobali na ye kaka na eta oyo mobali na ye azalaki nango ti lelo nzayembe aye kopambola bango lelo oyo tala santé ya mobali na ye tala santé ya Mama Kalunga tala makambo nyonso ndenge ezokendaka na système moko ya bien makasi. Bandeko nanga tolali tolamuki ka ndenge ezalaka communauté na biso ezangaka nango makambo te. Makambo na o na olobela lelo penza eza mibale. Ya liboso tolali tolamuki ka boye pouf na ba makambo ekoti sur les réseaux sociaux. Nini ezoleka bandeko nangai? Bandeko nanga bato ebele bakomi koloba no na minute oyo mobali ya Mama Kalunga alingi azwela ye deuxième femme. Azala na basi mibale. Mama Kalunga na mwasi mosusu. Communauté na biso. Ba information oyo tozwaka ngo wapi? Bandeko. Wana eza kotia désordre pe trouble na bandako abatu. Na lobaka ngo eza na babilo mosusu tosalaka awa. Bino bokanisaka keno na yeka kosala émission. Mais tango pe makambo ekokoma na ndako ya libala na couple abatu. Et comme il m'a pas problème kili et ce qui n'est pas bien. Après la vérification na biso kandenge tozalaka bande konanga chaîne na biso ezalaka chaîne moko on a lobaka isalaka ba enquête pas possible. En tout cas nga nazalaka nanga pressé te que no makambo ekotika boye nga pe ye wana na kotisi te. Tango nazwaki information oyo bien que je ne suis pas au pays. En tout cas, bandeko, quand ndenge tozalaka na délégation na biso ezalaka presque partout. Totinda ki délégation na biso pona ko kendo ko checker. Makambo o nyonso ezoloba makeno mobali ya Mama Kalunga azozwa deuxième femme ezaba makambo moko oyo ezanango lokuta moko ya makasi. Mama Kalunga na mobali na ye bazana bango na bolingo. Bango nyonso tu Mama Kalunga aza heureuse na libala na ye. Mobali na ye pe aza heureux na libala na ye. Balingani na bango na ndenge ya busolo. Balingani penza. Mobali na ye aza kutu ata na intention moko te ya kuzwela Mama Kalunga mbanda. Bandeko. To sekanan. Mama Kalunga toyebi ke Mama Kalunga na ba théâtre azala mutu moko ya mangala pas possible. Na théâtre penza azala mutu mangala. Est-ce que nde bomonaka Mama Kalunga bongo? Mutu nananga ndenge bomonaka Mama Kalunga bongo. Mama Kalunga totiana makambo ya théâtre de côté. Est-ce que Mama Kalunga oyo akoki kondima bazwela ye mbanda epa ya mobali na ye? Et puis na mbanda wana c'est que amba azala mbanda moko ya mundele oyo ayebi kombo Mama Kalunga te. Oyo ayebi Mama Kalunga te wana nde ya kondima ya kokota kibumbanda. Mais soki déjà ayoka sango ya Mama Kalunga ya théâtre ye moko aobandokima. Ye moko kaka aobandokima yebi ke place onazo kendeza moto. Donc et vous allez passer tolo bango ka bongo et vous allez passer bandeko na ngai. Ezana basi mosusu na otala ka apparence. Basi mosusu na otala ye ka bizaleli. Otala ke mwasi oyo de loin déjà ke na komeka ko simba ka mobali na yete. Na komona ye ka de loin. Oyo basimba kate. Basi mosusu bazala bongo. Basi mosusu pe apparence na bango ezala na bango donc de loin déjà batu bajo calculer yo ke no oyo na otu ko zwa mobali na ye facilement ezala mwa bongo. Sango na biso ya mibale bandeko nanga eza ke tovandi kande tovanda kambala moko toye ko zwa ba appel. En tout cas bandeko nga nazalaka na temps wana tekena ya ko enregistrer mutu. Wana na lobaka nanga chaque jour eza bomoni
moto asaleli yo confiance abengi okomi ko enregistrer ye en tout cas esalaka bien te chaîne na biso ezalaka chaîne moko ya bana nzambi donc tozalaka awa pona ko unir batu pa pona ko séparaka batu to pona ko ya ko sambwisa batu te nga nazalaka contre ça ya ko ya ko sambwisa ka batu en tout cas nazala na temps wana te nayaka kopesa information nayaka kosala analyse nayaka pe topesa na ba conseil ka ndenge ezalaka na mwa ndenge moko ya bien parce que toza bana nzambe. Rappelez-vous surtout, vanité des vanités, tout est vanité. Nous sommes surtout de pèlerins sur cette terre. Donc, on a ma kambonanga nyonso no sala sur les réseaux sociaux. Na yebike, na preparaka pe zela nanga na ndenge moko ya bien makasi. Makambo na biso ya mibale na kovanda ka boye na appel ekoti. Baye koyebisa biso ke yo muto salaki émission ke Mama Kalunga alingi apostiller. Est-ce que oyebike na minute oyo ba travailleur ya Mama Kalunga ba oyo batangisaka na école ya Mama Kalunga bandeko c'est connu de tout le monde. Mama Kalunga azalaka na école na ye na ville na biso ya Kinshasa bandeko selon ba nungu ndenge ezotambola selon ba rumeur ezotambola nango selon ba makambo ka ndenge ezokendaka balobi ke Mama Kalunga azofuta ba travailleur na ye te aofuta bango te ba enseignant nyonso o ba osala na école na ye donc mosusu mona moi oyo afuti ba oyo moi mosusu afuta donc ekomika ba mbongo moko ya ko diviser mosusu afuta bango moitié o mosusu kolanda yango ba kimère ekomi kotambola bandeko nanga to essayer ki vraiment ko kota en contact na ba professeur bino moko boyebi eza na batu mosusu moyen ata soki baza na mwa likambo akoloba na ete to ba mosusu na bo ba ko préférer na bo koloba na bango ka vérité ba boy na bango kokosa ka ndenge ezalaka donc ba réponse auto ozwa eza ba réponse moko eza nango flou moyen to ya koloba ke oui Mama Kalunga afutaka batu te to ya koloba ke non Mama Kalunga afutaka batu bazokosela ye eza te parce que ba réponse bandeko boyo kanga bien ba réponse eza nango flou. Donc tozoye ba penza te même ba nungu ezotambola nango ebele ba appel ka ndenge tozwaki parce que biso na msala na biso basuflaka biso nde basuflaka biso mona ka appel moko boye ebengi yo mosusu obenga yo ka bongo na ko bloquer yo aye kopesa yo ka ba information sikoyo ezalaka nde musala na biso moko tokendaka ko checker ba information wana eza ya solo to ba information wana eza ya lokuta ka ndenge ezalaka elo mosusu ona koki koloba bandeko nanga na communauté na biso congolaise bandeko nanga eza communauté moko ebele ya batu se sentiraka à l'aise soki ekomi tango ya kobebisa surtout réputation ya mutu ebele ya batu se sentiraka penza à l'aise aliebiki ona osali réputation ya Étoiline kuna donc mutu mosusu alali pe na pongi alali penza na pongi ayebiki réputation ya Étoiline Ines TV na minute oyo eza ya kobeba ye asepeli na ye eza na batu mosusu bazalaka bongo mais il y a aussi d'autres personnes balingaka na bango kosali réputation ya mutu bako préférer na bango baloba vérité ata soki vérité wana ekoswa bango mais l'essentiel babimisa na bango vérité parce que bayebi ke attendez-les la vérité finira toujours par triompher zalaka bongo donc ebele ya batu pe ya ko préférer na ye akosa makambo akosela yo makambo pona koya surtout kosalir yo surtout ngana koki koloba na cadre ya Mama Kalunga c'est connu de tout le monde Mama Kalunga apostila na ye alingi azala na ye député sikoyo na ko postuler wana bandeko nanga yango ye kosala kizunguzungu na mitu ya batu kandenge toyebi communauté na biso za communauté moko batu ebele ba préféraka na bango ya zo souffrir batu nyonso to o baza pembeni ba souffriraka ebele ya batu bazala bongo ako préférer ceux qui amoni mutu tela zo souffrir l'essentiel toza ebele tozo souffrir et pourtant vie ezalaka bongo te vie ezalaka bongo te soki yo nzambe apamboli yo lelo te eza te ke bénédiction ya mutu mosusu pe ekangama parce que ya yo eza kofungwama te ezalaka bongo te totika Mama Kalunga topesa ye chance
topesa ye chance bandeko nanga na ba makambo ba élection oyo amikotisi topesa ye chance. Mama Kalunga oyo aza nakoki koloba monima moko munene pona Congo na biso, aza mutu moko munene oyo kutu na minute oyo il fallait ki vraiment toya to bete la Mama Kalunga maboko toya penza na lobaka nanga chaque jour toye penza na ba émission bongo tokomi kolobela ke non soutenons Mama Kalunga parce que aza mama moko en tout cas atala kite que je suis une femme, je suis une mère, naza moi celibala atala ki angote mais amikoti saki na makambo ya théâtre na tango amikoti saki en tout cas Mama Kalunga yo tomona ye na babuzoba te. Donc na ko bandana na makambo ya théâtre ti lelo to yoka Mama Kalunga te ke non yango ndeza boye ekendaki ezongaki emataki ekitaki to yoka Mama Kalunga te. Donc aza mama moko oyo penza lelo communauté na biso ifalaki e ya penza to beteli maboko Mama Kalunga félicitations na makambo to yoka Mama Kalunga boye. Mais na kokoma pe na niveau mosusu batutu bazolinga ka ko salir réputation ya Mama Kalunga. Oh na minute ndenge za boye mobala Mama Kalunga alingi azwa mwasi mosusu boye andeko wana nyonso zaka ko bebisela Mama Kalunga réputation. Tango bo bebisa Mama Kalunga réputation bokozwa combien bokozwa nini eloko te. Et puis bon mona pe bato bongo ba avansaka na bango. Soki mutu aza na lipamboli na ye déjà de la part du Seigneur, beau mata, beau kita, la personne sera toujours bénie. Ezala bongo. Ata soki yo olobi mabe. Iya kozalaka na lipamboli. Tomona ba makambo ya tana bandenge libala banzela libala. Eza na batu mosusu bakenda kobala bango, ba papa na ba mama ya quartier, ba kena ba belle famille na bango ke non. Boni mwasi oyo bolingi bobala. Azalaka ndumba, mwasi oyo azalaka boye, mwasi oyo asi abota. Et pourtant makambo nyonso to baoloba lokuta nango. Lokuta sur lokuta. Mais tellement que ezaki nzela ya nzambe, ezaki bénédiction ya mutu, bandeko bomona trouble ekolamuka. Et ozala trouble peut-être entre ba famille kandenge zalaka, biso tokobala mwasi wana te tokobala yete tokobala yete. Et après un temps, bomonika kimi ekoti, esprit moko ya sagesse, ya discernement ekoti entre les deux familles et bomonike non, bato baye ko comprendre que non, ezaki nango passé na ye. Biso tokolandela passé na ye wana total présent na ye parce que ezalaki bénédiction ya moto. Alors, bande konanga yango na koya koyebisa bino sur la bénédiction ya moto bakanga kango te. Bablokaka pe yango te. Botika bénédiction ya mutu kandenge ezokende ekende nango. Ekende nango bandeko nanga botika pe bénédiction ya mama Kalunga. Ekende nango azana posa koya ko postuler botika ye azana posa ya ba vote na bino bosunga ye c'est tout. Bandeko nanga eza bénédiction na ye. Kande ye na lobaka eza na babilo mosusu biso batu tozalaka na kobanga ya ko affronter ba makambo mosusu. Otalika bolobi eske nga soki na koti kotoyo batu bako voter nga eske nga soki na koti boye eske ekosimba tia nzambe liboso makasi pe na yo ba makambo mosusu tosalaka dans la vie ezalaka courage na biso moko yango esalaka ke ba makambo mosusu oyo batu mosusu basala te biso tosala parce que oza na courage. Soki otieka na mutu ke non je peux aussi au mona ki makambo mosusu osala babilo kwa bongo neti ba Mama Kalunga neti ba postuler bongo. En tout cas ce sont des histoires oyo d'ailleurs de mon côté ekoki koya ko lamusa batu mosusu ekoki koya pe ko sensibiliser batu mosusu o bazaki kolala olamuki po lobi non je peux aussi ata soki na essayer cette année et que ezo simba nango te déjà na yebi ke basalaka boye bakindaka boye bazongaka boye peut-être na ne mosusu na komeka lisusu peut-être ekosimbaka ezalaka bongo bandeko na ngai yo pe omeki na komeka wana omona peut-être ke eye nango esimbi nango nzambe asali pe ngolu ba voter yo okomi soki ministre
ezalaka bongo babilo mosusu ba eseyaka kaka ba mekaka kaka bandeko nanga bomeka mama Kalunga aya kolamusa biso mama Kalunga aya kopesa biso pe kandenge ezalaka mwa courage pe o mitalo lobi ke nga pe naza mwasi nzambe neti mama Kalunga. Moi aussi je peux faire ça. En tout cas ba message ya bongo bandeko nanga eya kolamusaka biso eya pe ko sensibilisaka biso na système moko ya bien makasi ezalaka bongo bandeko nanga na ye lisusu ko informer bino ke chez Coco deuxième partie chez Coco ya mama Kalunga mwasi nzambe mama na biso ya mangala pas possible cette fois-ci yende azalaki mokolo salon na chez Coco ye moko mokolo salon na chez Coco bandeko nanga ezalaki somo bino moko boyebi mama Kalunga azalaki mwasi ya Pierrot na première saison bandeko nanga Pierrot tonton Loulou à qui d'ailleurs nous saluons en passant tonton Loulou a sali mama Kalunga makambo moko pas possible bandeko nangai. Donc stress sur stress mama Kalunga nde azosalaka nyonso tout pour na tonton Pierrot sikoyo tonton Pierrot zalaka ta mobali moko fidèle rien infidélité moko ya koloka na niveau moko pas possible tina ba makangu na ye bazoya na salon ya mama Kalunga. Imaginez bandeko nanga eza niveau ya kindumba ya modèle kan bandeko nangai somo ezalaka bongo. Donc na système moko ya bien mosusu to loba to tie moi Swahili to ebike na ba chaîne na biso ya pas seulement que no ba onde balandaka biso te batu nyonso yali ba Swahili ba luba bazalaka awa ba Congo. Donc batu nyonso wana na pesi bino nanu bambote ba ekolo nyonso landaka biso na pesi bino bambote kandenge ezalaka nazalaka pe na posa kandenge ezalaka ya koyekola ba ekolo ebele mais bino batunde bokoki kosunga nga na ba commentaire na bino okomi kaka na ekolo na bino et puis opesi yango explication na lingala na français na Swahili en tout cas na otanga ngo et puis na ko maîtriser yango to mosusu to na sala émission en tout cas na koloba yango kandenge ezalaka na système moko ya bien makasi bandeko nanga na komi nanga na suka ya moi partage na biso. En tout cas avant na clôturer na olingana nous na pesa bambote na ye moko Linda Bukulu na pesi bambote na madame Kiyong na pesi bambote nanga na Louisa Niclette depuis quelque part na pesi bambote nanga na batu onyoso balandaka Étoiline Inès TV et pourquoi pas maman Germaine et maman Christine, la maman surtout des Grâces Luzolo. En tout cas la famille, bye bye et à la prochaine.